Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Salut. Bonjour la grande famille de Maman BBC. Bonjour Nabino. Bonsoir. Et c'est que j'amène les binos partout dans le monde. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'heure que vous nous suivez. Aujourd'hui, après un repos d'un week-end très chargé pour certains, un week-end relaxant pour d'autres, et on a essayé d'avoir beaucoup de retours. C'est comment on applique la gamme Lim Booster. Nous sommes venus juste pour vous expliquer comment appliquer la gamme Booster et surtout notre masque capillaire. Ces masques capillaires, comment on l'applique. Cette masque, elle est applicable après votre shampoing et conditionnant. Donc, si vous lavez votre tête, vous mettez les conditionneurs sur votre tête. La gamme, elle est la troisième étape. Désolé les amis, vous m'avez posé les questions si les Lim Booster a déjà le shampoing et le conditionnant. Non, nous ne l'avons pas encore sur notre chaîne de production, pas encore. Mais nous attendons, si vraiment nous voyons que les demandes est devenues énormes, nous allons en produire les formules et essayer de les faire étudier chez les spécialistes pour voir si nous respectons les règlements de santé. Ça, c'est notre gamme. Ça, c'était juste une entre parenthèses. C'est notre produit masque capillaire. Donc, comment l'utiliser? Vous ouvrez comme ça. Je vais utiliser celui qui est sur la couverture. Vous prenez une bonne quantité. Moi, je vais prendre juste une petite quantité pour essayer d'expliquer comment utiliser. Vous massez et puis vous l'appliquez sur votre tête. Appliquez à massa. Vous massez la tête, Vous gardez, mais coupez les slices. Donc, coupez les petites parties sur votre cheveu pour essayer de masser bien la tête. Et comme étape finale, vous le gardez sur votre tête 3 à 5 minutes, s'il vous plaît. 3 à 5 minutes. Ceci va vous permettre que quand vous allez laver la tête, les sécher, les cheveux ne seront pas coupés en peignant doucement. Sur votre... Et ça aide vraiment votre tête à être bien nourrie, les cheveux à être bien nourris et la tête à être bien hydratée. Donc, c'est comme ça que nous l'appliquons. Vous frottez, vous appliquez, vous démêlez les cheveux avec. C'est vraiment très bien pour nourrir vos cheveux. Et si vous l'appliquez régulièrement dans votre routine capillaire, c'est vraiment très important de bien respecter ces règlements-là. Maintenant, si par exemple vous dites que non, moi je vais utiliser toute la gamme de Lim Booster, maintenant l'étape 3, c'est l'étape, après avoir séché, c'est l'étape ici. Il y a l'étape ici, la baume, ça c'est la baume capillaire. Vous prenez cela, vous frottez, vous mettez juste au-dessus sur votre cheveu, juste au-dessus de votre cheveu. Dès que vous le mettez, d'abord vous frottez sur la main, vous frottez vraiment, vous le mettez au-dessus de votre cheveu. Vous peignez et puis vous venez prendre maintenant votre gamme hydratant et vous commencez avec la gamme hydratant, vous ouvrez, vous frottez, vous démêlez, ne peignez pas les cheveux d'abord. Vous démêlez bien avec la crème hydratant. Vous venez ajouter l'huile hydratant. Vous ajoutez, vous démêlez surtout le cuir chevelu et vous venez le finir avec votre huile pousse. Votre huile pousse, vous mettez et vous massez votre cuir chevelu et puis vous pouvez maintenant commencer à peigner votre cheveu et faire le modèle, tous les modèles que vous voulez. Donc, c'est comme ça qu'on utilise notre gamme Lim Booster. Merci pour ceux-là qui nous visitent déjà sur notre site web limboost.shop. Merci pour ceux-là qui commandent au travers les téléphones et les WhatsApp.
343 204 64 et merci 64 et D7. Et merci pour ceux-là qui commandent au travers Facebook et TikTok et Instagram. Nous vous remercions énormément de nous avoir fait confiance. Voilà. La grande famille, famille Libota, Bampoichou, je crois, Bomoni publicité Nabiso, Bomoni produit Nabiso Yasuki, Lim Booster He, la grande famille, s'il vous plaît, Ezo Sungasuki Makasi. Produit Oyo. Eza juste kaka po na basuki naturel te ata suki oyo eza defrisé okipe kaka ko utiliser yango eza na huile hydratant eza pe na crème nango hydratant. Alors c'est-à-dire que non, la grande famille bandeko produit oyo ya suki c'est fait na biloko moko oyo eza naturel. Alors mama bébé ça zo senga bandeko, vous savez nga pe mama bébé c'est nazananga na suki ya kokata. Mais ce qui n'est naturel. Ce qui n'a pas ce qui n'a na minute. Ça fait bon depuis na kota pe mboka oyo après kokota na Afrique du Sud na éviter ce qui est maïe, na éviter ce qui est nini na perdra. Donc ce qui n'a et perdra donc nazana ce qui moko misuni, nazana ce qui moko misuni après un temps ce qui n'a pas kokomaka pepele na comprendre pourquoi. Et comment à pépélé. Et surtout dans le monde d'angwa lelo ba produit écomi ébélé, il y a ébélé. Alors la grande famille, vous devez faire attention. Surtout ba maman pe o bazana zemi o mona boye keno ba zemi mususu yaka boye suki zo katana. O yo ka keno suki zo katana suki nangeza bien tenga zo na zana zemi avec ba produit o yo suki no katana te. Par contre et ça nini eko pousse les sous kino kitoko parce que tozana huile il y a hydratant, tozana crème il y a hydratant, tozana ba produit ebele o bomoni ezawana. Alors non c'est ngabilo bo sala ba achat na bino na ba produit oyo et ça bien ba o bazana besoin il y a produit oyo ya suki bo contacter biso code promo p eza donc bo bangate bolingi bo somba bo contacter ka ma BBC code promo eza alors to yeba ka kosola bo lukinga ka na privé. Alors bientôt là pe na bando na omema pe ba mafuta ba lotion ya kopakola na nzoto. C'est bon na sala yango déjà ba mafuta na biso ya Afrique du Sud na tinda déjà na Congo mais na tikande ko bimisa ngo na réseaux sociaux mais là na moni que non il faut na ba noter kango pe na réseaux sociaux voire même pe na TikTok bato a Congo partout aux alango besoin. Au sali kaka commande na yo na otinde lo partout aux ala na otinde lo produit na yo ya ba mafuta naturel. Donc je sais pas la grande famille boyebi bon pour na vraiment bino tenté je crois si pas les lobby non c'est la bino vidéo ya ba produit ya ba mafuta oyo eza a Afrique du Sud ya kitoko pe ya kitoko vraiment ya koloba ke non ce que za na po moko naturel ok nango et bimso ngebu soki poza caramel na olakiso pe ya caramel biso to sa ba erreur to kota na ba mboko yo ole to zwambala moko mafuta ya mboko poto zwa déjà elan wana mais sala ke non oye awawa okimuluka ka ba mafuta na bino na mafuta ngo ngeza na ba mvutuma. On va en parler la grande famille. Alors bo aimer bo partager na nous comme ça tout kota na lisolo na biso o na memela kibino lelo ba o bazana besoin ba pommade ya suki bandeko ba produit o ya suki eza ba produit moko donc pas de souci oza kutu na souci te suki ne ko kola ko za misuni. Je crois bolandi maman na biso ndenge a expliquer ba produit en ndenge za surtout bomoni kala biso to kola to yeba makambo ya pona yo ki ezala hydraté te to yeba ngote suki pe to yeba te ke non suki faut ezala hydraté to yeba te. Alors to profiter bandeko to profiter ba produit eza vraiment ba produit moko 100% bio. Alors numéro na biso eza wana code promo na remettre bino code promo donc boki ko somba et ça bien bozongela nga na ba témoignage. Merci. Alors to kota na siko na moi liso na biso to memela kibino lelo. La grande famille, vous savez, tout l'andana comme ça, boyoka.
soki ngayo nangana fanda na caméra na lobi atana sala ta prière et longo na babonné nanga na kumisa nzambe misolo tu devais venir expliquer aux gens peut-être que nzamba salelinga ya minene peigné bimakinga yo émission ngoyo ça la grande famille boyoki ndeko mwasi pardon boyo naoki kilo kotanga kombo ok ezango na français peni ebimi mutu mwana mwasi je sais pas vous savez que non lorsque naoki likambo yo esalinga bien te na bangi mokili façon de kwa zoloba déjà toyebi déjà que non ba les abakwiti ba chronifuati ya sila bazana ba mésentente belé bazana ba tiraillement bango na bango bazozanga pe maîtrise ya keno ba vanda ba koka kobongisa ngo na sima caméra malheureusement bango ba osanini ba oya ko bunda sur les réseaux sociaux c'est par là biso pe tozoye ba matière tozoye ba vérité et tozozongisa siko bango na nzela ya koloba keno regardez maintenant place tokomi. Alors on vient de nous informer, soit disant que non, Ndekonabiso, baouti ko opéré, baouti ko kataye, peni et botaki. Moi, je sais pas. Natika nanga koyo ke loko ote ke non mutu abotami, et loko et bon, et loko abongo et botama. Je sais que non, les anabatu, oh babotama ka déjà na des sexes. On a peda bazalaka. Mais oh, ceux qui voyons qui n'engin de quoi lobby, à lobby que non, et botamaki, baouti ko kata. Ça, c'est la sorcellerie. Bolanda. Soki ngayo. Nangana fanda na caméra. Na lobi atana sala ta prière et longo na babonné nanga. Na kumisa nzambe misolo tu devais venir expliquer aux gens peut-être que nzamba salelinga ya minene peigné bimaki nga. Mine bimaki peigné bimaki. Nzamba salinga ngolu grâce ya ba opérenga ba katinga ngo tolanda nga mutu na lobité maintenant ngai lorsque na ko sala analyse nanga na ko sala émission bande ko to banga nzambe. Vous savez c'était quand ezaki hier si pas hier peut-être ata lelo na tongo na ba prédication na landaka Tokyo za to futaka dim Tokyo za la tofutaka peut-être au contribuaka peut-être na loyer à église peut-être na église aux alaka peut-être sponsor ya makasi na église je sais pas peut-être yo na église financièrement au soutenaka vraiment église. Laissez-moi vous dire ou encore vous informer ou encore attaquer non aux Ouakambongo chaque peut-être année ou encore à manifestation morceau aux anambon ou bien anniversaire na yo au penser peut-être na ba orphelin au pesi ba orphelin biloko akolia. Laissez-moi vous informer aujourd'hui et à la dîme et à la peut-être offrande et à la peut-être collier ça ba orphelin. Je ne pense pas que non. Yango ne ko kotisa biso na lola na royaume des cieux, je ne pense pas. Et loko ko kotisa biso na lola et kotisa biso na royaume des cieux eza ko banga ko boya masumu. Aujourd'hui vraiment nazaki vraiment inspiré na niveau moko boye na enseignement moko na banda ikola na bi non muto penza atei ya solo. Donc soupe ateinga mama BBC ou peut-être tozoaka tolobaka mbongo YouTube tobanga kango sana tchelango dim sana sala boy yaya e bimisité et lobby pété que non nde toko mona bokonza likolo non parce que na mona abatebele yanga mbongo nalia kana ba orphelin yanga mbongo nalia kana ba orphelin to mona bango ata ba chroniqueuse musu to mona ka bayaka ba lobby yanga mbongo oui olia kana ba orphelin toboité. Mais est-ce que obanga kamasumu, okima kamasumu, otambola kana crainte ya nzambe? Bandeko, détrompez-vous ya kolobakeno, mbongo a 10 okotso na lola. Détrompez-vous ya lelo ya kolobakeno, du 1er au 30 au lieu sakaba orphelin. Et si longtemps que au lieu sakaba orphelin, mais aux autres tambola na masumu, yaya, bokonzalo le pesa meliote.
Ah, je crois peut-être que non. Je crois peut-être que non. Bah, pasteur, ce boza, bah, sali anza, monsieur boza, bo limbisanga, parce que l'église est belé, le comment kaka prospérité. Mais kola ki sabatu, nzela ya nzambe kola ki sabatu, comment est-ce que bako hériter les royaumes de ceux? C'est tout un problème. Qui vous a dit que non, dimne au côté na lola? Jamais. Vous savez pourquoi na lobi yango? Na lobi yango parce que ndeko moi ça lobi bien que non, ndeko moi si obazo bundana na ba oswana na wana. Penny et Bota qui est comme moi na moi si, mère de 5 enfants, mais Penny et Boti est dans autres. Et où t'es wapi? Mais cette dame là, na mona ki na ba séquence belé sur TikTok, na lia kambongo na nga na ba orphelin. Yaya, je vous dis, lelo na o lobangwa et pas maman BBC. Yaya ato chaka 10 na ya ndenge nini. Ato chaka ba million. Ata que no lia kana ba orphelin, yo mona orphelin te osungi. Tant que tambola kana crainte ya nzambe te, tant que kimaka masumu te, yaya royaume de cieux peut s'améliorer. Bolimbisanga so ina toucher penza na ba que non, il faut na partager. Nzamba pesanga nombre pe abatu. Quoi avoir peut-être 50 personnes au bazolanda. Pourquoi pas pena fongola bino? Parce que nga e toucha kinga. Na bino naza na assurance te. Non, assurance te, attends, si offrande chaque dimanche dans un sac offrande te, chaque dimanche dans un sac offrande te, chaque fin du mois na fout à kadim, chaque fin du mois na participer à peine na loyer à l'église. Yaya, to communauté, ya que non, to hérité royaume de cieux, jamais. Parce que to tamulaka na crainte en Zambie. Yango mona ka mutu mususu, yaya koma na nga soki na che dim nzamba fongolaka nga banzela. Yaya, nzamba ko fongole banzela. Parce que tu dis, biloko muke wana nzamba ko peso zaka ba miette. O mérité pe o wana te nengo tchelaka nzambe dim. O mérité ngote. O mérité ngote ozo zaka ba miette parce que o pe sa dim mais tu ne marches pas avec la crainte de Dieu. O tambola na crainte nzambe te. Nga penza soki na sungi ba orphelin makamnange fungwa maka yaya ko fungwa manzamba ko fongola parce que ayebi ke no zo lié sa ba orphelin et puis o azo fongolo wana a fongolo ka po azo ta l'intérêt ya bana wana ke non o lié sa bango mais za ba miette ezango kaka ke o tambola na crainte nzambe oboya mabe. Je ne sais pas pourquoi il touche ngana lobabwe parce que na yebi ndeko moi ya moi so balobi ke non ba oti ko kate sexe ya mibali ebota ki na nzoto na ye ko mwana mwasi mère de 5 enfants sexe eboti ye ba kati. Je sais pas c'est quoi les trucs eza nini kindoki ta normal c'est quoi explication les années c'est bête c'est non que le ba bête c'est drôle et bangisinga franchement to landa ndenge alobi. Tambola kana nzoto zo tambola zo makasi na kofinga yango mona kana lobaka bandeko tango boyaka kofinga boza ba famille na bino bien ndeko bozana ba problème te yo mona muto sa azana problème asa memi mikumba ya ba problème mais ayo ya l'église pona ko lukelonga nzambe na ba problème mais azo bosa na keno azana ba problème amemi songi amemi division l'église amemi makambo ebele. Bon, on a pourquoi tout le monde appelle au boko yango ya nzambe te. Yango moko peto pe saka nzambe merci pour na ba belle vie oyo Tout un autre film yango ya nani ya mon église oyo. Ce qui a ko fongola biloko nini. Ce qui a ko fongola biso biloko nini. Nzambe za rappel muto intérêt. Atali ba orphelin na ye. Ah, o za mutema ko sunga ba orphelin. Na ofongole ka je muke. Quand ba orphelin na bana na ba orphelin balala na nzala te. Nous ozoka miette, ozo mérité te na musala ozo sala ya ko lier sa ba orphelin. Peut-être il fallait ata milliardaire parce que ozo lier sa ba orphelin. Pour Bible ezo yebisa biso ke no bato ba lier sa ka ba orphelin, nzamba tika bango te. Bible ezo recommander biso ya au moins to sunga orphelin na veuve. Tu peux imaginer la parole de Dieu de Jésus et lobiango. Mais yo tika aux appels milliardaire te, o tika pe aux la millionnaire te. Mais dis-toi que non, yaya, et lo kwa ne ningisa ka trône. Ko lié sa ba orphelin et ningisa ka trône. Mais ce que zo mona, yo zo mona, yango na tozaka na limitation. Pour toi peut-être nzapa fongoli, afongoli te. Wala za miette. Atali intérêt à bana badame. Tambola la crainte nzambe afongolele susu.
ngana loba na kondana raté. Parce que nous sommes des humains. Atata ngana loba boya ya na sumukaka. Tam soupe na aussi ça ah boy pas mutu moko pe abenginga ebisinga mabe alobelinga mabe peut-être nga pe na répondre mabe. Mais le ko là diable ngo ndenga za la cariser to yeba déjà ba gena e. To comment ko éviter. Ce qu'on bima causa ko finga mutu moko boye les nani des fois oh ce qui 48 ndenge bino moko bobenga ka ba kombo wana ndenge bo pesa so moi si amungwa nini c'est genre des histoires donc aux gens on a pas problème dans la vie au tiki causa solution na ngote mais tu sors là na ba réseaux sociaux pour na ko finga bato regarde moi maintenant ya ba masolo tozo ka kenon sexe bimie sexe amibale bimie na nzoto ba uti ko sale opération c'est bizarre. C'est bizarre, Bandeko. Tolanda. Yo, émission ngoyo sala yengwana. Po, maladie ya mutu pasi boya kamba moko tozo bela bosele la biso cagnotte. Siko ya munene o balongola ki o peni ya bana mibali na sa makolo na yo, mama ya bana 5. Mama ya bana 5. Mobimi peni bakati o peni na sa makolo anesthésie sili okota salle d'op de 9h à 17h. La grande famille, Bozolanda, ezate que no abotama nango, ebimi ya kobima na kimukolo, mama ya bana 5. Mais yaya, soki nga, na réseaux sociaux on a tiki. Parce que là, c'est pas normal. Muto abotamaka na biloko déjà nyonso ya nzoto. Eza siko que no, plus nzoto ozo ke na kokola, plus Babylon se développer dans les autres âge, ce qui est normal. Mais yo maman bana 5. Sexe ya mwana mobali et que de ko bota yo et que de ko bima yo. Mais ça c'est la sorcellerie Tokyo lo bango. Parce que lo kwa bongo. OK, chance pe kutu ke no OK hôpital ba kati yango ndenge bazo informer biso a koti hôpital Ernini. Tolanda. Mais tu devais venir parler même de miracle à façon wana. Pourquoi faut aller dans le couteau na kombo na ke ya gola nde batu ba yebi 5 mobimi peni bakati o peni na sa makolo anesthésie sili okota salle d'op de 9h à 17h. Mais tu devais venir parler même de miracle à façon wana. Pourquoi faut aller dans le couteau na kombo na ke ya gola nde batu ba yebi nde batindelenga copy one. Yaya, est-ce que boye bakamaka musu ndenge ezalaka? Boyebi médecine. Oui. Ba médecin baza bato nzamba pesa ki mayele ya ba koma ba médecin ba opérer et tout yaya eloko ba bengi peut-être ka eloko ndenge botama ki wana yo mama ya bana 5 sexe ya bana mibale ya ko bota yo na se ya makolo na yo mais non OK boki hôpital ba kati yango bien oui mais il fallait ba yeba pe source uteli wapi c'est ce qui est aussi important médecine ba informer yo nini ou encore ba moni yango bizarre. Ya, ba okatango. Mais ce que c'est loko ya monde à ténèbres, ezonga. Na olo bate ke no ezonga. To mona kataba moi si pesa bo miyom ba opérer miyom ezozonga ke ezozonga ka na médecin moko ye moko lobi ke no eze sous normalité. To tumbi biloko nyonso libumu o ki osala ke no miyom ebima esute. La sorcellerie existe. Les abiloko mususu luka elongi nzambi parce que c'est pas normal. Comment est-ce que yo mwana mwasi mama bana 4 mama bana soki 5 sexe ya ko bota yo nzamba sunga biso to luka elongi nzambi biso bato to travailler sur les réseaux sociaux franchement réseaux sociaux eza monde moko nga na lobaka et porte ya li fait les apesa grandement ouverte pour na bato ebele. Mutozo la mukana tongo lali déjà na rage ya koloba keno na sokoli o tche make up belé o vandi pe na moi veranda na yo o bengi cameraman o bandi kabu finga belvi sidisa muto asala yo mo eloko te mutu pe achayo kate na ebi pete mais tu te revenais tinga eza bato ebele ba na la muki ka boy ba de kwata matière yango eza problème neti a eza problème ya matière yango ya madame soki madame Elombe oyo na sali nanga déjà première na sala ki lobby et aujourd'hui na sali pour moi je clôture na clôturer parce que na omone loko na koloba belé te attaque nos réseaux sociaux to lobela non dans un premier temps na yo kana le mutema pasi wana
Maintenant, que je tenter à 1 heure du temps. Na omtala na minute oyo o balobi nini eza ki boye neti lelo na moni vidéo ezo circuler bala ki sibiso na kati ya salle na ye na kati ya classe na ye il y avait personne bana bazate na moni vidéo libanda bana bazolela bala ki si salle na ye bala ki si baba ezaki vide bala ki si mesa na ye kiti ne place bana ko vendre très souvent bana ko vendre bala ki si libanda bana bazolela il y a eu même une fillette oya kaukaki libanda donc problème alors normalement c'est loko ngana ko ya ko vendre là tena ke ko yeba akufela ki nini basaki kaka le peo na yoka ki na lobi that esidi pona ngana na close alors ce qui matière ezate na okiko yate na yaka lelo wena bandaka ko finga na ko finga nani lelo na créer loka matière na ina banjo finga o na oluka mbongo ya YouTube mais non quand même il faut arrêter mbongo ngwa YouTube ozoluka ka bongo ngana liaka na ba orphelin na liaka yaya kolena ba orphelin za assurance okota lo late assurance okota lo leza koboya masumu tambola na crainte nzambe lelo église ezaka prospérité bo le kana sambela bino pona finance mbangu to wedeli mais pona koyambisa batu kolakisa batu nenge oki ko hériter le royaume de Dieu batu ba okate na ba pasteur pe ba yebi que non et comme faiblesse c'est pas bandimi et comme faiblesse et comme on dirait moquerie moko boye donc vous n'avez pas droit ba pasteur ba commis na limitation ya côté ya batu sango malamu ya koloba que non il faut arrêter faut kotika mabe tant yo côté ya boye soki azawa na chaka dim kangelo kanda ya ko chesu dimite yaya un vrai pasteur, un vrai homme de Dieu, Aoula qui s'abattu. Comment hériter le royaume de Dieu? Ma baiser béni dans le monde allélo. Talaka montoya ka vandi sur les réseaux sociaux, zo finga après ko finga. Na uti kutu lelo nazaki na orphelinat, na leki na ba orphelin. C'est pas un problème. C'est ça assurance té. Peut-être que vous vendez à peut-être un problème, tu rappelles seulement à ton Dieu, Nzambe, souviens-toi de moi, il faut que tu beaucoup il y a quoi ça? Beaucoup il y a livre il y a souvenir au monde attaque non na salle là yo boyo ko rappeler Nzambe oui. Nzambe pas à se rappeler nango. Il y a siko lorsque ko zalate. Lelo chezolo na se lokola mama bobe wana lokola mama nani madame wana biso nyoso to leli toyoki mutema pasi ya amouro ya bandai ko pesa amouro ya abano donc abandai ko transférer na bana oyo apesi na communauté mais ce qu'on a minute etikali ce ko yena Nzambe na ye est-ce qu'elle marchait aussi à part tout ce qu'elle faisait là elle marchait aussi avec la crainte de Dieu il faut aussi ko yebango. Les gens ont tous commis permis donc aux gens ont permis à quoi nous c'est ça donc nous c'est ça utilité ngana il est kelinga makasi donc tu as pointé mais me place il faut te comprendre peut-être que non tobo ya pe mabe babilo ko mususu bozo milukile tolanda et puis ngaso na za yo que yo soit qui vidéo nenga na vidéo na yo to pe ba photo ya biloko balongola ki na sabako bana ya na réseaux sociaux mais si ko mutu o balongoli biloko na sa makolo afinga ka belle vie na niveau moko pas comme possible façon ndimisa batu mususu que non Poutine azalaka ce qui bobenga ngoni des fois 48 moi si à mungwa je sais pas moi na yedi babilo kwa nate eza ba mo musu ba terme musu c'est même pas important et au kanango OK nango wapi yo mwana nzapi aye afingi mais tala siko eloko netinga na place na ina ndenge ya sala la musala yaya na ko se reprocher na makambo ebele parce que eza mystique eza eloko moko boye donc natikala nga ko yoka te na yoka nanga omoni wana abotama na deux sexes. Ah oui, azala boye ye moko siko asalelaka peut-être abotama ya deux sexes mais omona ke non ya kibo mwasi aza penza mwasi mais azala deux sexes parce que ye presiko na ye moko a préféré ki mobali niti dernièrement na omona mwasi moko boye ka sud-africaine moko boye elle est comme ça mais ya memeli yango na ki mobali
Na yebi batu babota mabongo. Mais ya que non, c'est toute ma première fois na yoka que non, muto sa koli mama mukolo, sexe ya sexe mususu ebimiye. Tambola na kobanga nzambe yeswe ya wesunga biso to pengwa te awa na ba réseaux sociaux. Na ngote. Ozaye non na kati hôpital kuno zo bunda na munoko etenga mo elongi. J'avais tout. Mais na yate. Maintenant moi je me demande pourquoi koko makana ba niveau ya boye. Muto azobela, siko yazu ba vidéo wana wapi. Donc elle est au courant, il y a évolution nyonso ya ndeko ndenge bane ko leka l'hôpital. Et ce qui bolandi boko yo kapete ke non o eza fondé hein. Histoire fondée comme on appelle ça azo fondé likambo. Likambo ozo maîtriser ngo bien te neti ngama BBC na koka na nga na yeba ndenge okosa te likambo na o maîtriser bien te na te paka munoko taka o peze se vandi peza na bongo ya na bimisa kango oyo kapena OK na ngo rapide. Est-ce qu'il faut venir informer aux gens babilo kwa boy? Pourquoi yango na loba toujours pourquoi pas ceux qui nzamba pesi biso moi chance wana ya keno oza peut-être na 200 personnes na yo balandaka yo kolinga kobungisa batu wana te pardon balobi vie eza secret tolanda makamno etalinga ite bolanda etalinga ite naza tina na ngote na kolobela ngote je peux pas faire l'hypocrisie on ne parle pas hein. Et là, on fourmine les subino. Yuna Zuma moi la 93. Na moi paquet ko sa yo Zuma, il faut banga je suis ta grande sœur. Il faut banga yaya o ya chelo fufu na meso lia. Il faut banga yaya o ya chelo mai na meso mela Zuma. Nga simba ki so lia bana te. Boyoki bolanda. Bali na nganda yo pesa no bola boy a sacrifier na vie na eke bana ba kufara. Bolanda wa. Poni boso bandolo ba kelo kwa ba balela mwana na famille ba balela mwasi na famille bota yango kufela rabana. Siko koma ba kukoko. Boyoki ba secret moko ezobima o eza yango te. Pourquoi les gens demeurent toujours na kati ya mabe? Pardon. Yo makambo ngo utaka wapi? Bozwaka ngo wapi? Boza et comme que non, Yezuma wana. Oh, moi je sais que non Aza c'était un homme marié, mais on vient de nous informer que Koufela toujours bana. Yesu ko na Koufela bana wana ya bane koloba ke non, Belleville muto aya a salanini, a balela e. Alors le fait que non Belleville a balela e yango wana chance ezate bana bazo kufa kaka bana bazo kufa. Maintenant bazo rappeler ye yo zalaki na famille libota. Moi sinon kaka c'est quoi on dit miscarriage ezani miscarriage ezani na français nzambi nanga avortement babilo moko abongo moi c'est asimba mwana te pour lui a bêtisa Belleville bola muzoba avec un congolais bola muzoba yango mona mutazo kufa botala boy après boye bokangi mutundoki yondo bomieux parce que tu avais beaucoup d'argent au même qui est hôpital te pourquoi non. Siko bazo tourner siko question. Yo zaki na famille libota. Moi si na yo kaka ba miscarriage azo simba mwana te bana ba okufa butulo ko ya moi. Tu nous disais que non, c'est parce que Belleville muto abalela kingai. Bota la ta niveau. Yengo na Belleville ngo bo pesa ka e merci hein. Po batu mususu faut ko corriger bango na l'état. Au corriger penza na l'état lorsque tu laisses comme ça do mona do ba bêtise yaka toujours. Bolanda sikoyo après ye koloba que yo ebisa biso ke mbala no bakufaka parce que mututel na balela kayo. Maintenant présentement là, yo za isu na famille libota te. Yo za wapi, oza siko na SB et pas si là. Tolanda. Tu dois couper la bana ndeni. Bana no moi ça même 9 mois corps. Moi na kufi fausse couche. Moi na kufi. Yo faut que là la tolo na se. Olo banzambe na ngapo ngino okufela bana na âge na ngasoki 30 soki 30 32 ça ozanango Zuma elo ni na mwesa bino Zuma lokwa yo tindaka bato basa elo kanyot ya lokuta ngai nde na zaboye na otikala na ngate na mwana na famille babalelo mwasi na famille bota yango okufela bana siko koma bakuko continue okufela bana ndeni boyoki question eza yo koma déjà soit disant abakwiti mais système wana et continue
C'est pour vous dire que bayaka koloba babilo ko mususu tika ka baluba. Yaya dans la vie, kolingo o gagner vite en tuwa ou encore nako boma bandeko ou encore nako baby sa réputation ya batu non. Et ça le quoi ka ndeko na biso to pesa ka exemple ya madame ya kufi. Si réellement liwana e uti na maboko ya na maboko ya batu. Siko o gagner nini? O komiye? Je ne pense pas. Ceux qui peut-être n'est pas qui célèbre et qui ba komi ko lukaye ya que non ba ya ko sunga école et tout. Mais nous sommes les aki pour na bien ya bana na bino pété. Ba zaki bana na été. Ba don bana bazui na ba école wana. Est-ce que yenda zo ki ba don na plus de 100 bana na école wana. Ba don eye pour na kombo na ye. Est-ce que zo ki ba don na nyonso ki na ngone pa na ye? Non, a escoka ki yangote. A distribuer ki ngone e pa bana. Parce que bino bato peut-être ceux qui liwa na ye uti na maboko ya bato. Bozuni. Le monde d'aujourd'hui, facilité à kolongola mutu na samoui, facilité à kobebisa mutu réputation, facilité à kokose la mutu makamu, facilité à ko détruire. Non. Mais ce que talipé, ba ope ba zo ko sala ba makambo wana, yaya ba zanga ka église te. C'est ça ba o ba mi bengi les enfants de Dieu. Ndio ba o sala ba biloko na parce que un vrai, moi na nzambe vraiment o penza tambola na crainte nzambe pas o sala langote. Lisungi basungi yo boke naka kobala boke ko sangaje na basi na bino batu misusu ne baya ko futela bino ba dot batu misusu ne ba supporter bino ba feti ba charge to mona ki yango oyo soki ya kimbimbi awa aki ko manquer belle fille mais belle fille sunga ki ye kuna chakize mi belle fille azaki te tangu moi ça komi ko zala ba problème na église na hôpital boye papa intervention ou te ki pas belle fille. Mais kuno bana yoka ba sentiment no belle-vie za kite kuno kina ko zo ba engagement na ona mwasi belle-vie za kite lisungi kaka ya belle-vie oyo pa mais akomi suka mabe tiko mokilito sande nini nzamba pambola ka batu po li pamboli no wana oli yango yo mokote il faut kaba etambola nde bongo batu ba yeba te atanga lelo ma BBC nzamba sunginga ma BBC moi tweke ezokota penza ya ta normal ba contrat ma BBC na komi célèbre lo baka ke non. Je sais pas. Parce que moi je sais que non ce qui nous a pambolinga lelo, a pambolinga pona zala égoïste na ngote, a pambolinga pona yeba ko pambola mutu moko. Maintenant là mokili komi ko sala ke non mutu ayebi ke non nzamba pamboli na kolianga moko te fona lia na batu. Akomi obanga ko lia na batu pona nini? Pona mutu ana kanda ko détruire. Mutu ana nda ko sala nini? A osale mabe. Mais parole ya nzambe zo yebisa biso kaka yo sala kaka bolamu ata ndenge ni yo sala kaka bolamu oma makamwa nzambe pe ndenge ezaka pasi yaya yo kutana na situation mutu ayebo ependa yaya na obete na opesa bino témoignage na ngai mutu aya koseli yo problème penza boy alinga détruire yo alinga akitisa yo akoseli yo penza église na une église problème boy ouais ça histoire na nga moko je vous dis yaya na lela ya maya misu na leli na bi Seigneur. Donc, oya zolo bawana na mutu na makolo na zoye bate. Je me suis dit, Seigneur, oya est prévenu aux autres changa. Nga na zara soki kanda ou encore soki na leli eloko na ebite so déjà na leli. Yaya. Soki na tangisima ya misu. Yeba ka no awa ba koselier. Parce que na zara na facilité eloko o na lobby na reconnaître ngo. Ah na osenga pardon. Nga ma BBC na bino bandeko. Na yebisa bino ya solo. Soki na lobaki parce que na mutu. Et ça, bah, tout ça, ma bébé, c'est place sur eh, ya bolimbi ça pardon, bolimbi ça taka muno ko lo ba rebele. Ya on mona na koma na supplicité moko boy bande ko bolimbi ça ngaso na kina ngo mabe. Soki na lobi mabe, ya na reconnaître ah na lobi mabe, na kosenga pardon, na eloko na ebité na osenga pardon te na lobaka na ebité. Soki insister, soki na kitisima ya misu nanga, ya mabe. A kosinga bi oh après ça va. Je me suis retiré de la dame et puis Azaki pe camarade nangate et tout na mona ke bonjour et voilà ça va et shalom et tout. Ya botu nanga siko nini loko nzambe siko apprendre kinga nzambe enseigner kinga. Après peut-être je crois après une semaine il y a situation wana to koti siko na veillé baka ya batu fallait ko sambela baka batu na église. Et prévo na kutana kinango ezaki que kaya mwana mwasa na oya kose ya kinga likambo
kana ye fallait ngande na sambe elango yaya na simba mutu nobi qu'est-ce que nzamba zo apprendre ngani nzamba apprendre ngaki no ata muta sali o mabe ko so na mabete nzamba ola ki so ki no na parcours na yo oyo il y aura des gens au ba pointer yo il y aura des gens au ba fingo il y aura des gens au ba linga peut-être ba manquer yo ba salo se pendeli ba kitisa yo mais ce sont les mêmes gens là yo otie la bango maboko osambela pour la bango botala ta niveau ana est-ce que vous comprenez le quoi là parce que ça fait très mal il y a mutu moko boye azo enseigner communauté le quoi ba belle vie oyo lelo bomoni belle vie aza nzambe belle vie aza vraiment ya nzambe yango boyo kakanga na lobaka bandeko belle vie c'est une aza évangéliste bien confirmé na lo la penase mission oyo aosala eza mission moko o nzamba pesa ye et puis ndenge azo tambola na mission wana nzambe nde mobateli na ye parce que ba touro ba vandi na belle vie et moko ba comprendre rater belle vie comment est-ce qu'elle travaille ka comment imaginer moi un mobali atuna yango alembaka te est-ce que bokomi moi na mobali atuna yango mère alembaka te bana batongi ka na musala mère pe mata olia te donc ce que ça bandi c'est-à-dire que non il faut comprendre maman que non eza yete la grande famille pour bitumba belle vie a tchazolo likolo nandenge mabete la grande famille nandenge mabete na oyebisa bino mais le quoi nzambe nde zawana aotambola na crainte ya nzambe nde protection ya belle vie bon mon eta maman soki madame oyo Tokyo jugé elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Bon, l'amour au moins, c'est un sali. Tala ne mokili nyoso ningani. Ah, tolo bakutu na moni. Oh, comment on est oh, journaliste. Oh, yo. Comment on est oh, babenga kaye soki. Maria tu babenga kaye nan. Comment est-ce nani? Mutombo soki mutombo. Ah, to sola na bino azaku ne pas et pas madame Elombe aki matanga wana. Donc otali batu nyonso baza bouleversé nango. Mais Dieu a permis. Nzamba tala ki mitema milimo bana bakolela ndenge nzamba yeba keno bana ba piquer ba crise. Nzamba yeba kango. Mais nzamba permettre. Allez-y comprendre. Na ko condamner mutu te. Yaya ba luko na mabe me ba kuto na ngote. C'est ce qui est important. Pourquoi ba belle vie auto za na bangwa. Ba luki belle vie na ba level nyonso bota siko retomber. Yo yaka ko finga mutu moko yaka ko finga mutu yaka ko finga na azo edike mas. O eza point asuka belle vie azo beta biso na film o ya mon église. Mais bino wana siko beaucoup mieux bima ba sexe mususu na ba nzoto. Vous comprendre? Yaya, lelote, lobité. Nga mama bébé c'est na loba na nga na ba mission na nga. Bandeko, tout se paye ici bas. Au moni ma be na yo sali. Na sa moyi oyo. Ko kanisa te ke no ma be na yo na yo ko longwa na sa moyi oyo yo. Au moni lokote. Avant longwa na sa moyi oyo, tu dois payer. Il faut foutre ma be na yo na sikaka na sa moyo o vivre en haut. Polikolo mbala moko o fe nani li felo. Sko ba o ba sala ka bolam ne ba kenara déjà sret soko za na problème de yo sret. Moi msouza ba kena séjour de mort. OK ozela nani na yo kuna. Tout se paye ici bas. Oya ko telemi ovandi boime eza eloko moko boye nanga na banyango. Yo finga mutu deux fois. Oh mungu so ipendenge nini yango la ba kombo ebele opesa mutu. Mais yo moko nzoto na yo oboti eloko. Est-ce que vous comprenez eloko? Eza na ndenge ya mabete na tei na nga ya koloba keno bandeko nous devons arrêter. Ata liwa ya ndeko la biso oyo madame oyo était parce que balobi keno
kokenanda kwa ya matanga nde place peut-être que nos conscience abato ezongaka to umuna ngoku tupasi umuna bato baza na matanga asa apelisi ne life apelisi life bato na émotion ya apelisi life na TikTok franchement na umuna makambo na kala ba courage aboy et puis bazo tourner na maman na za na kati moi je me demande est-ce que Congo est-ce que biso bato mo kitoza bato tout ça sous bato bien te perdre na zo ebate tout ça eza ko zanga ko za na bonzambe na kati na parce que muto aza na bonzambe o ko sala ngote parce que na ndako ya matanga eza une place oboke conscience a mutu fo zonga ya ko bakeno ye wana keinga na tikali est-ce que ninga ke wana abongisi neza zela na ye c'est pitoyable na matanga boye batu baza bouleversé yo weleli mbangu na power mbangu oke na matanga wana o mati moto ke mbangu opelisi live TikTok ya soko oza na bonzambe je ne pense pas au salango. Moi je me suis demandé na lobi mokili leli maman o mbwendeni mais Dieu a permis. Pourquoi Dieu a permis? Donc tout nangote nzambe ye moko ayebi. Tokyo loba nzambe fallait pas. Mais nzambe peut-être peut azuye avant peut-être pour nous protéger 2 ans liboso. Peut-être ngoza na loba ki yango kutu. Ta musu pe to loba est-ce que ndekwa tambola ki peut bien te ou comment? Toujours justifier te. C'est juste lorsque mutu akufi déplacer maïla bo mutu il faut zonga. Ya koloba elle était aimée comme ça. Ce qui n'a mon la lingama ki penza boy. Et que tambola ki na crainte ya nzambe nzamba yamba ye mutu asali boye akufa mais yo tango zoba mutu asali boye akufa. Ça c'est quel genre de déclaration? Pardon Badi. Ça va même à 9 mois encore. Moi na koufi fausse couche. Moi na koufi. Chico, yo popo. Voilà, je crois que pour natia ba audio abatu natia ngonyo sur tout et voilà. C'est juste pour nous interpeller biso famille et biso chronique ba chroniqueuse. Il faut qu'on arrête ba biloko mususu. To sala musala to yeba ke non. Kanda nzambe pe ezalaka. Parce que jamais nzambe pas kolinga ke non yo o touchera toujours peut-être mutunaye o touchera sentinelle naye et tout o touchera mutu o ya memi déjà sanduku ya nani. Non. Moi je peux dire que non, ce n'est que les débits il faut qu'on arrête parce que les kelinga yo moi si maman ya bana 5 parce que je ne pense pas que non ce que lo kwane zalaka. Alinga za pena mobali o te alinga botse bana 5 bana ba kima wana boy de bouche à l'oreille hein. C'est-à-dire que nous, il y a des botamines na kimukolo. Na bangi nzambe. Voilà la grande famille. Pour nous chiter, nous avons toujours que non. Pour nous chiter, promotion est raté. Bolimbisa na nous, bolimbisa ceux qui n'a débordé. Voilà. Ngai émission na sala kana komaka sur papier. Ça vient comme ça. Lorsque na moni likambu, ok, nous allons parler sur ça. Na kolobela. Babilo mususu yaka kobima. Alors peut déranger bango bolimbisa déranger bango te vraiment to komisika nzambe. Alors na otaki kande na epsa bino na kotsa ki émission moko na tongo na epsa bino ke non natala ki film était mais là déjà na si Nathalie 5e épisode total ki lobi wana nga Nathalie yango na tongo alelo to landa na émission to landa moya séquence. Appel nanga et pa na yo tika na benga yo vieux prophète. OK, merci. Na sepe lindengo benginga na CCF. Ayebi okala bunda mais vraiment na sentir que siko ozongi sus ouais wolo ozongi boye na sepeli espérons que malo mambo esimba bon na éviter so ndeni omona ndeni esimba bon oso vandisi de bavandisi yo déjà et au Simba parce que le rôle nzamba zali et loko nzambe zali et au Simba et puis yo zali et puis tant que tambola bien pour au Simba bien et au Simba alors problème parce que c'est moninga na mutakala ouais na mutakala bino boye lelo na nde boye lelo il faut to solo la to tia makambo à table
Pour makambo lingaka bien ils à table. Ouais. Makambo so botier na table tant bongo. Le roi ezama mbongo to kangana no Bible. Ocha no Bible mpato solo là. Ni bongo trop. To solo là. Vous avez matata trop. Faut to solo là. Alors donc ndenge tozana l'homme vivra de ce qu'il travaille. Oui. Et est-ce que l'homme aura semé le moissonnera. Ouais. Tozana ba verser bili ko kende biso pour avoir des prospérité et puis qui ba principe soki nga nazobenda nazobenga yo oyebi ke okofutanga. Nayebi. Faut na vivre na musala nga pour yo peut vivre na musala. Pour yo za matata. Nazo souligner yo za matata. Basta. De ce côté-là, ko bangelo côté. De ce côté-là, ko bangelo côté nayebi. Oyebi. Et c'est pourquoi na benga ki yo po nayebi ke yo soko lobby batu ba yo kaka. Oui. Problème est ça batu ba yo kaka. Te po ko yo ka ba yo kaka. Mais yo c'est pour na mbongo problème est ça te. Parce que c'est nayebi yo très bien. Mais yo to ko potana na bureau batu ba yo ka après dimanche c'est bendeli biso pito pale ao. Te to ko potana. Yo ebinganga na muta des autres. Ngai batu ba ebinganga na muta des autres. Donc ngai to kanga bureau makambe bebia wala kat. Te musali na nzambe to kotambola bien. To kotambola bien. Na yebi ndenge nini bandozala soki makambo ekoti na longoli par na yo. Te na photo solo la lokola par. Photo solo la penda yo. Na longoli par na yo. O to oyokana. Frère, na oyamba te. Na oyamba te. OK. Donc ndenge zawana yo il faut y ba par na nga. Oui, tout ça, on pourcentage, Tony. Non, mais toi, qui est dans la Bible, n'est le bit. Il est au solo là. Yangot. Pour tant m'appelle les autres salémans, il faut penser à un tiers, un cinquième. Un tiers, un cinquième. Il faut penser à un tiers. Mais si on a un dixième, on a sur un cinquième. Vous avez un. T'es yo, vous avez dit, mais yo, ma cambiza, ma bogo, na yo, bon, c'est quoi. Photo solo là. Donc, si on a zui, na l'ongoli un tiers, il y a eu aussi, au Pessinga. Bon, un cinquième, un cinquième, mais ça amende. On a foutu sur amende. Amende de tes mères. Au vu le rôle à 8% sur bon, yo, au moins, on est aux 100 000. Quand on a un tiers, ça dit, on a d'abord 30 et quelques. Après, aux un cinquième, on a vu sur un cinquième, on a bagagé. Donc, si on a payé tout de suite 100 000, on a payé 30 000. 33 000 et quelques. On a payé. On a bagagé sous combien? Sous 5 000, sous 8 000, on a bagagé sous les colos. Et ça li ngana zui yo tika na biloko na yo mais soki yo sikoyo obando melanga tobeba awande ebandi siko aventure ebandi. Comment se fait-il que non ozana ni na don ya prophétie ni na don ya délivrance ni na don ya prédication donc ozana ta na don mon côté omoni déjà que non mabe za papa oke koluka lisungi ba église koma bongo. Père, to ki nango ka boy tala yo zana déjà nania mais à la fin des comptes ba beba na kakaka boyo ki ninge pasteur prophète Denis les salobi que non na pardon yo na monyo na lar hein o boye moninga soki nini te to beba na mabe déjà yango wana déclaration o ba déclarer o azolo ba wana déjà mabe parce que deal eke ou encore cop eke ya kokabola mbongo ya bo benda siko bilili na mbongo suka ya makambo mbongo ezalaka ndenge ni surtout soki batona baza na maîtrise te po babiso ba mususu nzamba pesa biso ba maîtrise na mbongo ngala ki jamais kobeba na mutu po na mbongo parce que je sais mbongo mutu muso ki okotelo na ndako ngana il faut toujours éviter kope kesiko oyo prophète Denis Lesi na papa Serge mbongo azo reconnaître capacité azo reconnaître ki mosali nzambe ya pasteur Denis Lesi ya prophète Denis Lesi. Maintenant allez-y comprendre c'est quoi les messages. Na kangi parenthèse wana na kangi po to panza pokete on viendra pour na loba message nini belvi a pesa ki biso ya prophète Denis Lesi azana ba don azana nani na nini nyonso mais tala ndenge a changer akomi ayeko abandi ko ya ko salela nzambe na kopo po na l'art. Belle vie. Où as-tu l'argent pour acheter la nourriture aujourd'hui? Hier on a dormi à famille. Oui, mais je suis partie chez maman.
C'est maman qui m'a donné. Tu peux venir manger s'il te plaît. J'ai faim. À ta maman que nous mourrons de faim ici. Mais qu'est-ce qu'on allait faire? Est-ce qu'on allait tenir 2 jours, chérie? Pourquoi tu veux m'humilier? Mais chérie, oui, les mal, c'est ma maman, non? Ça fait quoi? De l'argent venant de ta mère et c'est pas pour que moi je mange. Chérie, moi, Patrick, je mange. Tu peux venir manger s'il te plaît. Tu sais qu'on a faim. S'il te plaît. Je préfère mourir. On m'humilie jusqu'à ce point. C'est une blague. Donc, Nassali vraiment est forte. Et tu me dis que tu vas pas manger vraiment. C'est que tu te culpabilises. Tu te culpabilises. Maintenant, qui va manger cette nourriture? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bolambi? Oui, bonjour maman. Vous êtes bon là-bas? Oui. Et où tu es? Et où tu es pas maman? Aussi la Sony, hein? Aussi la Sony. Mais le bonbon a libal le quoi jouer, le quoi les gens bitendi ndenge ça que nos sali bitendi bo moni libal les abongo. Libal les abongo te, libal ala makamunango. Donc ok mon bel na nzala lobi olambite lelo bi bona kende na kende ko tekisa na kende ko kabapo na yam na la mbali. Nga mwana. Est-ce que Davina azo mérité babiloko nyonso? Davina azo mérité. Parce que Patrick, papa tonton Patrick a sa telemi wana vandi na ye akoti na ben ya maman na. Ah! La grande famille toté ya mako. Église c'est raté biso. Au moins église et c'est raté. Parce que église parce que dit faiblesse à battre. Soko bandi kaka tika ki muibi, yo vivra kana ki muibi. Okimi église. Tika ki ndumba. Akimi église pour pasteur aloba ki na tika ki ndumba, pasteur a bête a tout elinga bordir na chair okimi église. Tika ko frapper batu ba mongo okimi église. Yo papa oza marié, tika basi a batu libanda okimi église ozuna mwasi no toko kende sou église wana te. Yo mwasi a libala ozo continuer na ko bima na mibali libanda, pourquoi? Pasteur a boake la kingai. Babilo kwa na nyonso. Ba pasteur ba komi ko se réserver à côté ya mais a obanga oye ba keno ba tête wana nde ba libéraka. Seigneur, pourquoi quand on continue à bamater à boye nzambe nanga? Je sais pas. Alors Patrick nenga zawana mama na ye mama top akoti na be ya mama top mais a obosana ki keno satika ki makolo na ye basi ba yiba ki makolo place na kota ki na ndako ngam. Bomoni nenge tozalaka rapide ya kokota ya kosala mabe mais tangu mabe ye la kabiso ba retomber tozwaka to bungisaka na maele keno na kota ki place bo na sala ki bo to bosanaka. Donc Patrick soko talie bongo aucune idée ya koloba keno makolo ne tikala na ndako ngam. Aucune idée. Akoti pe na be ya mama na ye Davina nda komi démon. Film pardon. Donc ce film ici na koya ko salela ngwa analyse moko parce que na ozela babiloko belvia obibisa la kati ya film. Tozana no kaka na 5e épisode. Siko bo benda bilili. Avanté lingo banana prophète Denis Lesi. Ba pasteur ba komi kaka na prospérité. Ma belle qui batoune belé, ma bezo régné, ma bezui en plaire, mais batou bakenda église, ezani. La grande famille, tokuta na zobino inerditante. Pardon, bisous là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.